bande konanga mbote na bino nyonso o mesana kolanda ngai nzambe vraiment apambola bino bande konazala ba nouvelle ya mingi te mais kaka mawa ndenge mboka na biso ezotambola bandenge moko mabe ti lelo bandeko na mboka na biso kolela ata mokolo moko te bakongole bavandi bazosepela kaka kolela botala ba image mosusu ya bandeko za somo mais nani a provoqué biso makambo nyonso tozomona lelo yo na bali tokotala ye azotambola l'aise ba fausse commune invisible na oza visible congolais ayebi yango mais amoni ke bakongolais baza ba vrai zoba mutu moko akobangisa ya zate mutu moko akolengisa ya zate bandeko eza mawa nalakisa bino kaka ndenge azotambola cette fois-ci pardon na voiture te cette fois-ci na moto. Alex, Betty, Fatou, Kurt, Jay, Bataillon. Goba, Irène, bientôt. Ali. La pluie, j'étais en ville. Ici, c'était en ville, vraiment jusqu'à 5h. Oh, vous avez bien que j'ai toujours là-bas. Justement, c'est ce qui est motard, là-bas. J'attends là-bas. Ok, on va suivre votre rythme. C'est lancement, je suis motard. C'est joli ça. C'est une caméra. Oh. Oui, ça va comme ça. C'est vraiment chose à peu près. Alors bandeko na ngai bomoni muto ya provoqué biso vraiment ba l'air ebele azotambola na ye comme si rien n'était azaka kobanga mutu te d'après ye asala na ye rien aboma mutu te afinga mutu te donc na monde entier pays oyo ezali te na bapere pays oyo ezali te na bato oyo baza koaccepte babuzoba bandeko na bai eza ya biso omoni atambolaka na ya l'aise atiki bamituka atalike mboka eza ya kobeba tika mpona bima na butu to nazonga kote na nga naluki na nga moto même soki bavoiture ezokoka kotambola te na kini enga mpe nakoma na nga babenga bango so bawewa soki banani comme ça même soki aniati yo aliki na ye bandeko za mawa
eza mawa bomona ba image mususu eza mawa mingi. Alors tata oyo ye moko azuba congolais nyonso en otage. Il fallait n'attendre la bino pour ba mususu ba bosana ba poste ba rwandais ba occuper. Mais to kendeka na Sénat, Assemblée, finance, armée. Mboka nyonso so ba kangi bino ka armée na finance sili. Le reste là tinate. Siko ye akangi armée na finance et pas mbongo ezalaka. Abi besoin na droite. Et ba sénateur, ba député, ba mona on peut normal. Ba ndegoza mawa. J'ai mon petit, alors ce qu'on a qui na benga, abinanga mbuta, mboko nde na kuti yango, soko linko yawa, c'est-à-dire olingi yango, ezamawa. Abi exode salami na mboka oyo na ndenge moko ya kusakana te. Tant mobuta zu pouvoir, bato ebele Équateur, batiki bamboka na bango exode na Kinshasa. Tango Kabila le père a eu pouvoir, to monaki bakatange o bana ofana na ngola bango to na Kinshasa. O bazalaki pe kuna na katanga baye Kinshasa. Wana Laurent Désiré Kabila. Tango Kanambe azui ba Tanzanien, ba Ougandais, ba nani, ba Sopani na Kinshasa, ba mususu na Goma, exode ezo continuer. Tango ba pesi Chilombo pouvoir, ba luba o ba na Angola, ba koti na kini. Ba luba na ba wewa o ba na Mbujimai, Kinshasa. Baluba bawewa o bazalaki na Katanga Kinshasa. Abinanga mbuta na butu batu mususu bazola na balabala. Batu mususu bazola na balabala. Soko zui taxi de ville ti Njili. Oko beta 5h be 6h na katanzela. Non combien na hotel? 5h ou bien 6h, on a toujours na katanzela ozo kendeke Njili. Abi o bino boyebaki eza yango te. Abi na ndimite ke yoko ya osala 2 jours. À part ba politique ate. Et mboka soko bolamoki na ba 5h30 6h. Notre la popularité moko zo bima, population zo bima partout comme si besoin na guerre. Wana Kinshasa. Et ça même Sengote na mboka ndenge on a la président de la République. Et ça même Sengote ce que besoin c'est que ba sénateur, ba député, ba ministre, baza na mboka oyo ndenge on a salité. Kini oto yebaka kini la belle. Et comme bidonville. Pas de ça mawa. Alors oyo ndeko na ngai parce que yede ba luba baba di ko comprendre na retard mais moya lubezate mais baza suna sengwata muke ya Chilombo te. Naza eloko moko awa mais tellement makaba politique na kibango pe mingi te hein. Eko za musika ona chaka penza sérieux makamu na ngai oyo nzambe. Pas na chaki yango bon na lukia ona moni yango te. Parce que ba fidèle na ba ebike même semaine jeudi to l'enseignement parce que il faut na sala ba va et vient na hôpital bien que ba interdiction ali au kota ko bondela pona ba malade. Ndeko za mawa. So ke na kini oyo yebaki eza yango suste. Do batu tout batiki ba mboka na bango ba ina Kinshasa. Exode wane banda 66 ti lelo ils ont continué. Ils ont kangamate. Ba o ba yaki po wazo musala pa Chilombo esimbite ndambo bazuni mais le reste bazakaka. Alo bandeko to balana kotala totala nan oyo na
yango tenga mona meme pa kasongo. Tosala accident. On les can direct. On va les can direct. On va les can direct. On va les can direct, papa. Comment dit lelo ko, comment dit yo lelo, ok te pa kasongo. Na que ne pa kasongo lelo. O kitate. Na que ne pa kasongo. Continue na voiture na ngandeni. O kende o lelo kuna lelo yoko. O sili pona yoko kitate. Na ko kitisa yote. Na ko kitisa yote. O ko kitate. O kitate. O ko kitate. Na que ne pa kasongo. Nino na. Moi lelo. O ke kasongo. Na zo enlevé yo. O ko tena mutu kana ande. Yo kula chokome na mutu kana ande. Ah, bande ko to mona nyonso hein. Mutu azo poussa voiture na ye. Roulage a se retrouver na kati voiture wana. Babi bon, problème a été. Le côté awa, tozo même pas Kasson. Général Kasson. C'est si le maman so pesa muluba. Babi lelo okomona Kasson. Parce que on expliquer au côté na voiture na ndeni. Donc policier tellement zaleleki, alfa au côté na rabatuti na voiture, aliko senga yo mikanda, achango na poche, o pesa mbongo, o akolia de la masina na bana. Siko bitu mebi kuna babi okomona Kasson. Akamo ya ah mais ndeni na mati a pona kanga mutoyo azo balanga ke to ko pa Kasson. Ah ndeko. Eza mawa. Bande ko ngai to ko tala lisusu to kena na oyo. Bandego. Ba docteur bazo futa ba monter. Ba tu peux voir ça dans ma morgue, il paraîtrait baza ba impayé. Alors Chilombo azoya na Bruxelles pour na kozo soki lino ya Lumumba pour a dépasser soki 16 millions. Ndeko atako toza kindoki ozana kindoki yango botama na yango. Quel cœur. Est-ce que balino balumumba de ko servir biso quoi bato bakufa déjà kala et ko servir biso na nini 16 millions. Ba docteur baza impayé, ba infirmier baza impayé et en plus RDC est pays à liboso ba docteur na ba infirmier ba chomaka bazo ko musalate. Docteur na ba infirmier bazo ko musalate. Bo o wana bo monika morgue wana oyo batu baye ko bimisa bibembe moko baye na kitukutuku wana auta ko kufa en tout cas kin basa suna soma ya mutakufite batie na sima o batie na sima na bomono na eza ebembe mutakufi siko baye po batie na morgue mais mo batie na morgue yate morgue za okangama bo ba oyo be baye po bazo bibembe na bango telemele ki a trop morgue za okangama mo zo bibembe ezate est-ce que ndeko oyo eza makambo po sekisa yo oyo
encore ça ndeto za wekutu na moto ba ina corps mais moi ba kotsa na morgue za te ponini morgue esala te soit disant ba docteur ba futa bango te o mboka to kende wapi siko ba famille basaida ba dépense bakore bima lelo ouais bima ezate si c'est comme ça bibembe na biso tous on relève comme ando punda na ndenge na biso bino bozo ko na bino te c'est ça franchement tozo manda ko bendenge nzambe na ngai mboko tozo kende wapi nzambe alola nzambe sunga biso na mboko donc moke boy ko funga mapo ba futa bango te ba fai mo ba misa ba ko ezate bandeko eza kame mawa eza mawa Terminez votre dégradé sans Bokotala publicité. Essayez YouTube Premium gratuitement et coiffez-vous sans interruption. Allo bandeko na banzi o wana bomoni batu oyo alors wana bauti ko lakisa bino soki une certaine maman asalaka théâtre soki kombo na ye pas soki kombo na ye mais kombo na ye Chako akendaki na hôpital abana mona mino pasi akomi kuna bavu balongoli ye soki 3 akoti koma nde ayikokufa donc na mboka oyo ya biso soki vraiment yo ozokende hôpital ndeko sala attention tala Chako auti pa na ye akenda ndako na ye parce que mino ça dépasse akomi kuna balongoli soki 3 na ba docteur baza impayé déjà docteur oza impayé aza de sécurité même pour yo mto maladie aza de sécurité alors esukeli nini esukeli ye liwa alors batu bomoni bangwana baza kolela voilà donc eza pasi bandeko ya komona mboka oyo ya biso na ba situation oyo tozo komona yango lelo mais bandeko tosala nini c'est triste et malheureux voilà alors na banzi bomonaki mikolo leki mususu kuna ezaki liwa pasteur abomi soki mwasi et ça continue allo bandeko tosukisi wana te toluka so mususu totala alors totala awa tozali bongo na mbandaka na province ya Équateur hôpital oyo bozali komona yango nde hôpital général de référence ya mbandaka oyo
ndenge moko na mama yemo ndenge moko na clinique chinoise kasi ya mbandaka na yango soki otelemi libanda okomona batima oyo batonga kitoko ezali batonga yango na bamateriau durable tokoti na kati sekre bandi kobima botala bino moko bakabola bachambre kasi bakabola yango na maputa pe na badra botala bino moko eta ya bamaputa oyo bakabolela bachambre pasi pe mawa madofolo komona pasi mpona kobamba madia baka ne bozali komona na chaque chambre bakoma banimero lokola chambre numéro 1 chambre numéro 2 ekenda ti na chambre numéro 102 tokoti na kati ya chambre numéro 3 mbeto kolala eza te bato balalaka nde na bitoko bacondition ya mabe tokoti na chambre numéro 102 awa nde chambre VIP kokamwa batie kitikwala kasi kitikwala ngo ezanga mus na kati ya VIP pasi pe mawa kitikwala etonda bisekwa awa soko olali okomema banbitiri na ndako na yo ebo modele makwanza okobima oza na ide te tokoti na chambre mosusu awa tokuti bamalade balali kasi balali na musu na bango moko botala ndeti awa na chambre numéro 1 tokuti kaka mutalaka ya pamba ezanga nango esika ya kolalela pasi pe mawa tokoti na salle d'accouchement botala bino moko biloko archaïque awa na fopa okobima lisusu na tétanos na ndenge defwa te pasi pe mawa na entrée bakomi réception pharmacie kasi ata produit pharmaceutique moko ezalaka te ebongo soki otali munganga na misu pasi pe bandeko totika kokumisaka pardon l'énergie se réinvente totika kokumisaka bacriminel bassassin bavoyou. J'ai été surpris personnellement. Il y a comme un hôpital où on Mbandaka. Alors que 32 heures pour voir, ils ont un Équateur. Oh, il y a une autorisation, il y a une yibande balingi. Ndeko bino to landanga ngasu na ngala. Olobi na ngaki mobutu aki ngala na koboya. Tango azokende koluka kotonga badolito mibandeko pourquoi okumisa mutu oyo ye azana ye mungala te pourquoi mais ezomona na clair atiki nini na mbandaka musuto sole mikolo oyo abina ngasa ngwandiste nokile mawa abina ngai Honore Mbanda kufi ngaza ngwandiste atiki stura sukinda kuna Afrique du Sud denda kuna France denda kuna awa webinda ku ya France yo mupaya oyebeza na combien oyeba charge on futa combien mais pourquoi ko sali sa hôpital na Mbanda kate ndeko nanga so bolingi tozala bien botika okumisa ba voyou ya ba assassin ya ba criminel yaba miyibi tata na ona mama no abota yo basa ba miyibi te ba criminalité yo tika bango okuma okumusaka criminel moko boye ngaza mukongo a criminel so nga okumisa de mais okumisa pourquoi mais moi ça m'a surpris na lobi non oza lokuta Mobutu mutazalaki na ba milliard nyonso ya RDC ya ye. Ba milliard nyonso ya RDC ya ye. Mais aboyi kotonga hôpital na Mbandaka. Parce que ayebi ke ane mungala te. Yo zo komise mungala na makasi. Po bolingi vérité te. Yo lingo komise mungala na bako yebi so vérité olingi te. Dernièrement awata Mbanda kufi. Nabana bilo ke Mbanda akendaka Brazzaville à des reprises. Yangwana entraîné liwana ye. Bolobi non le kutana yo yazaki na akumi mukolo yangwana kufi yangwana boy. Ngabi il était yo zo talanga mo yebinga te. Yo peut-être aux en contact ba service à renseignement ba mboka mususu te. Mais ngaza na bango.
mais dans une vidéo moko bato yo baza ba plus proche ya Ngbanda bazoloba tokenaka na Ngbanda na Brazzaville ngabi ah bon mais vidéo na ngai bima avant ya bango bimi après na otela binongo mikolo ya ndeko na ngai na vie soki likamoli oyebite luka ba apprendre yo o sepela mais oyebite parce qu'on apprendre vérité olingi tembe pour nani parce que na vie na yo ba bota yo pour komisaka ba criminel ba voyou ba assassin tala ba mboka ndenge komi à cause ya banani ba assassin ba voyou oya kotu kuna siko muyibi et tel peuple n'est pas souffrir alors yo komisa ye olobi béton si on a komisa batu mususu mais yo ozaka na pauvreté na vie na una famille na yo bozo souffrir mais bozo komisa ba miyibi ay mboka ya bongandeni il faut condamner le mal il faut battre na to yebisa bango bozo ba miyibi ba ko ba bino po wa tikali ba peke biso ba bomba biso un jour passé to ba miyibi. Mais tant Kabila zo ya ko yibana parce que ayebi ke na kena mboka moko oyo vol eza autorisé. Eza autorisé na sommet de l'état. Batu ba autorisé vol na mboka wana. Ale bango yeso bazo yibana bango. Babi mboka oyo na monde ati ba autorisé vol eza yango yo. Deko, eza mawa. Tala batu ne bazo kufa. Mais j'ai des gens là-bas, si vous expliquez, mais ndeko awako, soki yo, ozo benga Chilombo président de la République, c'est que mutuna yo, même oza moluba, mutuna isa madame te. Na Kinshasa mutu alingi Chilombo zate amwe kibaluba. Mutu alingi Chilombo zate. Et yo nanga toza na poto. Mais oyo baza na kili baza ko vivre yango, mais ça scandale. Oyo baza na kili baza ko vivre, mais ça scandale. Bazui armée na bino ba bloquer yango, bazui finance ba bloquer yango. Bo fa na bino pe kimia. Ale ba mema bino a distraction, o Lino Lumumba, o bakanyi mususu wana, o bakendeki na yeboye, o distraction sur distraction. Bazui mema bino na yango. Vrai problème ezali nini, eza armée. Sili. Bon meka kozoko. Abino se bofandi. Chilombo asala déjà alliance na yena diable. Donc oyo nyonso bino bozo zela mpona Chilombo eloko te bandeko. Na ebisaka bino ke o boss attendre na rien et pas Chilombo et que bibembe na présidence et ko sila lelo te. Ola ndaba video nanga. Asukufa. Lelo suna yebisi bino na présidence bibembe ko sila lelo te. Bon mona boso kufa. On se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais richesse, c'est un dégué de la mboka wana peuple a kou vivre richesse wana te. Mais comment tu vas habiter ma babé? Comment tu vas habiter? Comment tu vas réfléchir? Tu vas révolutionner, tu contre la révolution, tu vas armée. À partir de l'armée, tu vas sur ça. Tu as voyou, oh, tu as bomi batou, oh, c'est la fausse commune, tu as l'aise, tu vas sur voiture. Mais, monsieur, tu as mon mais le qui a l'équipe na kati ya na voiture bazo mettre na maboko bazo mettre na maboko moyibi assassin criminel dictateur ya mona bandiko na ngai na ba semaine ko ya makambo ya politique na ko s'arrêter na parce que el mo ko biso mai na miso bomoni mutu mususu wana oyo afandi wana asa kufaki na moto asa fanda akufaki ambulance ezate alo batie na moto bayebe bo batie na morgue place morgue eza okakama mo batie kuna ezate bayota mona ebembe na moto ndeko na en France chaque commune eza na ba ambulance combien chaque commune eza na ambulance combien. Mais RDC Mobimba, je dis bien Mobimba, et c'est ma ambulance combien? Ah, ndekonanga. Alors, ma mindele, tant que vous avez tout ça, ma makaku, tout ça, pourquoi? Parce que yo, mon délai a zoï parti na ye. Mais si vous parti, oh, ya bino moko, comment vous pouvez vous faire? Infirmier, docteur, n'a pas docteur, pas chômé.
Les docteurs ne sont pas payés. Finance, ils sont en bas Kabila. Après, bino lobi fasi béton. Alors, bah c'est qui bino? Si on lobi fasi béton, Kabila n'a pas donné ma petite shit. C'est un béton. Ah, Nzambe nangaye. Comment tu peux vivre dans la situation? Il y a un modèle. Hein? Parmi les 8 présumés criminels arrêtés par la police à Aro et acheminés à Bougnam, 13 sont cités. Dans les meurtres de 13 civils sont passés aux AV. Tobomaka. Au bateau, Tobomi 13 personnes. Katara Mutu. Oui, Kinga Mutu. Machete. Bateau, Tozo Boma Bango. Nazo sur la vérité, Zana Katinangai. Yamuto Yambo, Eza Envie. Les 5 autres, dont un Ougandais arrêté avec 2 armes, munitions et chargeurs, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de leur arrestation. 8 criminels au total, auteurs de plusieurs tueries dans le territoire d'Aro. Ils ont été arrêtés à Riwara. Par la même occasion, le lieutenant Jules Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les services de sécurité. Il est impérieux pour toute la population de croire encore et de continuer à croire aux actions des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des forces de défense et de sécurité en Ituri. Il s'y est de signaler que l'état de siège décrété en Ituri par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit de plus en plus des résultats probants dans la traque de bandits armés, mais aussi dans la protection des personnes et de leurs biens. Bandeko, mboka na biso, baza komi tunate, pourquoi Batu, baza komi boye? Mais parce qu'il n'y a rien. Hein? Bandeko langa, mais parce qu'il n'y a rien. Biso nous stokons à le même moment te awa na minute na micro ngana lobela mboka bango bazate mais bazala confiance na ngaki na lobela mboka donc tous ne pouvons pas être au même moment ozomo na l'équipe à foot bitaka bino nous bozala kati ya terrain mais joueur on a zo engagé bino drapeau ya mboka zo engagé do bande ko place ba kei nazo croire na ba valeur na bango je crois pe bazali mature ba ko céder na ba caprice à Moïse Katumbi te parce que pour défendre Moïse Katumbi zo senga yo ba kisi ebeleza lokolo memi lamba na pressing mafuta muso ebebisi lamba pour que bolongo la mafuta wana il faut vraiment na biso que botia ba kisi ya ndenge na ndenge donc kisi même na nettoyage pour nettoyer Moïse et osengo ba kisi ebele ezali salito ko longwa difficilement na ilamba nous n'avons pas assez d'arguments ko senga biso énergie ebele pour na défendre Moïse je pense pas qu'il est un bon élément pour ko pesa biso makasi pour défendre pour la élection présidentielle où le peuple a zozela changement il a un problème de nationalité douteuse azali na makambu ya ora ils opposé problème il a géré avec le pouvoir en place qui doit justifier bilan naye il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour Moïse. Donc je ne veux pas voir mes frères tomber trop bas autour de la personnalité de Moïse. Ezali piège. Daniel Safo, réveille-toi. Mike Mukeba, réveille-toi. Christelle, réveille-toi. J'en appelle à Peter Chan également la conscience. Réveille-toi. Je n'ai pas un problème.